Mbote lisusu bandeko balanene to mesna kokuta na biso na bino esengweza na motema na ngai ya komona bandimi nyonso ya tokomo wapi ndenge to mesna kokuta na contrat to signa ya bandimi o balinga kolanda makambo ya malamu na Canal 60 tozawana toujours pour na servir bino to wuti wapi to komo wapi to okenda pe wapi na mboka oyo budget ezara 4 milliards lipa ezara combien chassasi ezara combien Pio de combien? Budget combien à 16 milliards. Tu vois, pour un mikate, pour un lipa, pour un piodi. Bande konangai, l'air est grave. Ya on a 5 à la bande mission nangai awana ki. Ça, lek nanga manis kembolo, voldine de Tony, Amos Rubaki. Voyage malam place aux alliés, boss la ngandi ma pas de complexe. To comprendre ka, mboka na biso, toujours avec ces tapinines. Lelo tozo beta lisolo ya commune ya Ngaliema. Nini ekole la commune ya Ngaliema? Spoliation ya terrain ba jeune. Ba jeune ya Ngaliema précisément na quartier Manenga. Terrain Gilf. Bien nyos webi ke kune na Manenga, soko commune na zone o matima mokeli boso wana o kei kune na Zamba avoko ma ferme Ndangi. Okomona place ba jeune bazwe sika. Ba bureau président c'est zawana espace au ba jeune il faut ba tonga place na bango donc terrain municipal ya jeunesse ya quartier Manenga et zawana terrain on a causé problème ba jeune ba telemaki ba le bien était awana quartier Manenga tout na isikate biso ba jeune tout ko sera ba formation tout na ba centre de formation te ngalie meza commune munene na kata ville de Kisasa mais awana quartier Manenga tout na centre de ko sera formation ba jeune ba commune l'état congolais Bazou place sur la bonne et du forme, ma pèse la jeunesse. Na numéro à cadastre, na ba fiche parcellaire, o ba pèse population. Jeunesse ya quartier Manenga. Lelo o population wana ba komo batama. E komika mukwat. Ya? Mukwat. Daso moni ale. Mukamate. Ba jeune nyonso à quartier Manenga na minute oyo bazali ko batama. Ko batama pour la nini ba jani ba sanganaki ba telemi pour la quartier na bango na ko la ba image bon comprendre ni nezo ka mboka na biso Congo na lobaka awa ba mona ka gérer que chaque jour na télévision na biso bilanga kindibula voyer de la funa ekenda lemba imbu bilanga ekenda lelo awa terrain ya ba jeune commune Ngaliema na Manenga kuna na Gilf terrain a menacé nana menacera ba terrain ba jeune na kata vide Kisasa Lemba imbu bilanga ba mama ekenda eko bandako. Va de la funa bilanga ba mama ekenda ko bandako. Lelo oyo Kisasa koma moto malile za kasusu te. Banzete nyoso to ko bandako. Bandeko yo bazoki makanisi ba shele lokola bisoti. Na ba commune muso ezate ezaka de commune pilote Masina na commune Ngaliema. Mais projet oyo na commune Ngaliema kufi maquette ngona maquette bandako maquette boko mona wana ba maquette bandako bango ba tonga na coopération allemande kuna commune Ngaliema bolingi bo tonga bandako na ndenge na bino yo tonga 4 niveaux ou atonga 5 niveaux ou atonga ça le temps pour ni ba érosion ba bando dinda c'est ça boula congolais ba besoin menacer site oyo za ba congolais ba besoin menacer site oyo so la on a ba banderole moi je soutiens Félix, moi je suis Fatih Betom, moi je suis les amis de Fachi. Baza contre vision chef de l'État. Le oyo ba jeune oyo ya quartier Manenga. Bazo vivre na clandestinité. Bako kima misu baza na parquet général. Et ce monde na souciat. Souciat e kangi mutu. Mutu alegate la communauté, malama au parquet général. Bino ba procureur na ba avocat boyebi service na Lukambo. Na le boya et si bon mona moto bakangi na souciat. Souciat ya commune Ngaliema quartier Manenga aleki ate na bureau donc même numéro 1 ya Siat ya Ngaliema ayebité mbala moko parquet général Manenga quartier Manenga ezela commune ya Ngaliema bakangi mutu kwa la police na Souciat mbala moko aleki na Siat wapi ya commune Kitambo complicité wana respecter juridiction moningate et la xanine top non parce que ce bakangi na Souciat ya quartier Manenga
Manenga c'est la commune Ngalema. Il faut le numéro 1 associé c'est la commune Ngalema yeba. Commune Ngalema, c'est la parquet, c'est la tribunal. Boni dossier c'est la commune Ngalema comme la commune Gombe. Nali pas au fond de ba jeune wana. Mi tuna de retourner en wana. Bokolanda mokolo ya lobby na zaki kuna. Toujours proche du peuple dans un peuple dans un peuple. Dans la population. Ou azo marché, ou azo mona passe, ou bozo torturer ernio surtout. Nga na bango. Nazo lela na kotambula na bango tina suka. To yeba terrain oyo ya Gilf. Na naza sima terrain oyo. Bati mi satu. Na kotangula bino bango na kotela bilongi na bango awo. Bomo na bandoki. Bati bali Congo développé te. Tant on présent le baka ko sala Congo allemand d'Afrique. Bozaka wapi. Bobeta maboko ti. Fati Beton. Le loga rabino wana. Balmango ba ina mboka ya Congo. Bana bazo bundisa bango bino ba politicien. Surtout bino bobeta maboko tant Fati le baka ke dans le Congo allemand d'Afrique. Bobeta maboko. Le lo obo bundisa ba même balman na mboka ya Congo. Projet na bango ye. Ya tera Gilf. Projet balme suki wapi. Bolanda destruction ba keti ko panza même bureau le ndarabat bureau ya fondation ya maître na biso. Eza bongo ndeko na biso congolais munene ya mboka au Congo. Eza ba congolais belé bazana souci ya bongo mboka oyo. Mais yaza entrepreneur. Aza entrepreneur, un jeune monsieur, entrepreneur. Bon mona ne ba quartier bilamba. Azui lo kutu moka ko sakadate. Ba téléphone ekei. Bandeko na biso ya bosolo na politique. Na trépied ekei. Ndeko na kutu mamelo, na yebite so akekelo manzila nini. Nari mesilie manga ko sakadate. Ilaka biso we peso sambla kana no. Bo bika peso sambla donc senga ka ndingo wana. Donc na minute wana to zala ki wana mais bo comprendre ka. Makambo ya ki wana na ko senga bolanda image to Yves Bolofa. Bo mona bureau ya déclaration Raymond. Bureau ya fondation Raymond. A ko candidat 2023 na compte ya IDPS. Bo mona ndenge bureau neza saboté, ba piller, ba bouki, ba piller au vu de tout le monde. Na la police. Ba policier ba bimi ba betina masas. Population qu'on réclamait a yibité, a bomi mututé, mais la police est bimi et beti masas. Et beti masas pour la nini, bon comprendre. Ma comme le bao. Les mêmes police wala tanga mutu. Na commune ya Ngaliema azo mamutu wapi na Kitambo pona nini. Les mêmes police wana souciat wana ezo tanga mutu. Na kombo ya souciat mutu asali double. L'ordre public bakangi la société a comme la parka gomendé ni pour il fallait quand la juridiction d'ailleurs la commune bon comprendre que société ya manenga le général Kasso Rosoko landanga il faut faire la mission parce que makambozo que la mboka o Congo za malamu te de l'autre yeba bo expliquer biso moto bakangi na juridiction Ngaliema la société a comme la commune Kitambo ndengeni mutu bakangi la société na Ngaliema a comme la parquet général ndengeni. Nous comprendre tes juridictions. Na ba batangi ba avocat ba expliquer na biso. Nous comprendre souci. Bolanda makambo esamaki lobby na commune ya Ngalema na quartier Manenga. Bolanda ndenge ba jeune ba betamaki ba bandaki mbango likolo ya terrain na bango moko. Jeunesse a koseka terrain. Nini ekoleka kuna na commune ya Ngalema. De travaux. Nous avons besoin de voir mon toit à tête, c'est pas ça. Allez, ma tête, c'est pas ça. Ah, qui dit Django, qui dit risque? C'est là.
Tozalaki na place na terrain na biso ya jeunesse parce que gouvernement allemand aponaki ba commune mibale o ba kotonga ba centre ya jeunesse pona koboya ndenge ba jeune bazo telengana mingi na balabala yango baponaki commune Ngaliema na commune ya Masina et sur ce na commune Ngaliema 3 sites ezaki ciblés Lukunga, quartier Congo, Kanluka et puis quartier Manenga précisément na Gilf. Et aujourd'hui tozalaki na place na sur place ya Gilf pona ko revendiquer par rapport ya ndenge la police au bazana na Gilf ba sabotaki maquette na biso oyo gouvernement ayaki kotia wana po banda kotonga misala balingi basala po toza ba document na biso terrain wana jeunesse ba pesa biso avant même que le bourgmestre oyo azali awa na mikolo na commune Ngaliema akota toza ba document na biso nyonso ba titre propriétaire oyo terrain na biso la jeunesse biso lelo tozo senga ba kondi bo s'impliquer po tolingi centre na biso etongama pour que jeunesse azala bien encadré yango lelo ka tozo senga toza na ba document na biso nyonso yango lelo tozala ki wana masasi betami donc balandi biso donc vous n'avez pas l'idée donc tozo ko senga ka implication ba kondi yango wana arrestation bakangi ndeko na biso moko jeune moko bakangi aza siko tozo ke yolanda ye na auditorat na Gombe et loko bakangele pe toyebi yango te motif babeteli masasi pe eyebani te donc yango wana toza vraiment très mécontente biso jeunesse Ngaliema dossier na justice jusque là tozalaki na mokonzi na biso bourgmestre apesaki pe document ba tindelaki bango invitation tozalaki pe na auditorat ya général ya Gombe il faut pas entendre sur PV lelo tozo zelande ndenge ni ezokendele d'une manière administrative tozo landela et puis d'une manière pe ya ko kita na terrain toza on a pe na terrain biso ba jeune Ngaliema merci beaucoup implication na bango tozo senga terrain na biso batika yango basala misala po centre na biso etongama parce que nous avons les sous-bassements toza na ba document na biso nyonso ezolo ba ke terrain wana eza biso ya jeunesse Ngaliema depuis 2014 avant 2014 pour 2014 yango toza ki document mais avant 2014 to banda bitumba poto senga terrain parce que dans le quartier Manenga il y avait pas un terrain de foot un espace récréatif il y a jeunesse ezalaki te et dans la commune de Ngaliema le bourgmestre précédente a pesa biso ba terrain ya jeunesse a pesa biso toza ambisike belé o kuto bandi na Manenga boye bisika musuta on to robimisa to lingi tende ba konzi wana ba bima pour biso toza ba soubassement na biso en tant que ba jeune merci beaucoup. Bon, jusque là, tozo ebate towela na nani te. Il y a une main noire to yebite aza nani. Mais toutefois, ba commandant au baza sur place pour biso to tiaka souci atuana pour na sécurité ya terrain. To sengara ke souci te zalawana parce que soki boyebi quartier Manenga na Ngaliema yango ekendaka sango place kuluna ebandaka mama mabe ebandaka. Et ba ministre intérieur so baleka ba yebi quartier Manenga nini eleka kuna. Donc sur cette osengaka po terrain wana ba jeune bazala wana poto yeba ndenge ya ko encadrer bango po bazala éparpillé. Ça c'est pas une première. Eza ebele to ko tanga te. Mais oya lelo to yebo parce que na masas na ba coup de balle ebetani. Yango nde lelo tozo réclamer. To ko lemba te, toza na bango ti na ti. Otenga nazali président conseil local à jeunesse à Manenga et puis tozali ba oyo tozoko bunda pona bolamu ya terrain oyo bolamu ya jeunesse pour Manenga eza quartier mo munene kati na Ngaliema mais eloko tozo regretter Manenga eza na terrain football te to bunda e pa ba konzi no so baleka na kati na bourgmestre na commune na biso toko pesa mention spéciale na maman na biso Inona Fatuma ya bundela biso azula biso mukanda e mukanda ne sungaka biso et mukanda ndim tezo pesa biso ndingisa ya ko yebana ko zwa terrain pona tuyebana ko sala ba activité na biso penza malala kate coopération allemande ye et ko sunga biso na kati na terrain wana mais bato to tie wana po bakinga biso terrain bangi basala ko balukela biso entre autres la police na kati na terrain na biso attaque conseil to tia to monta commission moko boye oyo sala la ba travaux zo sala makuna tozana nani na biso coordonnateur na biso à la personne ya Blanchard Okito yem tazo sala coordination makama na minute oyo yende bakangi yango to yepe pa mama papa bourgmestre to yepe ko solana ye et puis bourgmestre o patu bundela biso mingi puisque sur le terrain yepa kitaki pona ko isa la police akende pemeni atika misale banda mais tozo kamwa ba réaction ya la police na biso ba civil
mokona lelo masasi ebetami mingi. Masasi ebetami mingi. Et ça libiso passe. Yango moni souci na ezali te bakonzi bakota likambo oyo. Jeunesse a retrouvé ba droit na ye na isika oyo ya ye. Biso pe tozana posa ko boya la police ta po na kati na misala ko sama na kati on to chape place mwa muke la police ko fanda. Mais la police azala te keno e comme le terrain na ye moko a salaka o nyoso ya lingi obomba ba mituka ali ya ko ba misolo kitoko te. Yango moni to ko cham ko beta mbela et pas ba konzi po na bayeba na ko landa makambo oyo. Je réponds au nom de M. Amici Atibou, secrétaire exécutif du conseil local du quartier Manenga. Si nous sommes parvenus vers vous aujourd'hui, c'est pour dénoncer ce qui se passe au niveau de notre terrain. Nous octroyés par l'État congolais, les terrains de Gulf, dans le quartier Manenga. Aujourd'hui, on a été surpris parce que les jeunes ont appris qu'il y a quelques manœuvres qui se passent pour qu'on puisse, ça va, nous ravir les terrains par les inconnus. Donc il y a une main noire qui cherche par tous les moyens pour nous ravir les terrains. Or, nous en tant que dirigeants de cette jeunesse, nous connaissons la genèse, ça va, nous connaissons la genèse de ces terrains. Nous avons même des documents signés par les autorités communales. On peut même exhiber ces différents documents. Nous citons Madame l'ex-bourgmestre, Madame Fatouma Inona. Nous avons l'actuel ici, notre actuel bourgmestre qui nous défend bec et ongle, qui défend les actions de la jeunesse. Mais le bourgmestre, Dieu merci. Mais aujourd'hui, il y a les ennemis de la République. Les ennemis de la République qui veulent s'attaquer au cœur, de la jeunesse. Le cœur de la jeunesse, c'est quoi? Nous voyons d'abord les activités, les différentes activités sportives de la jeunesse. Parce que sans les activités sportives de la jeunesse, comment est-ce qu'on peut promouvoir même le sport au sein de notre pays? C'est pratiquement impossible. C'est pour cela que, ici, nous demandons au chef de l'État d'abord, qui est le premier jeune. C'est le chef de l'État qui est le premier jeune. C'est bien lui qui incarne même la jeunesse. Qu'il puisse, nous lui demandons, au travers de ses services, qu'il puisse s'impliquer pour qu'on ne puisse plus assister au scénario qu'on a vécu ce matin au sein du terrain du Gulf dans le quartier Manenga. Nous demandons aussi à notre autorité communale, qui est le chef de la juridiction, de pouvoir s'impliquer totalement. C'est toi, ce qui concerne la police. Nous, on n'est pas ennemis de la police. Et d'ailleurs, la mission cardinale de la police, c'est de défendre les biens et les personnes. C'est la mission cardinale de la police. Nous, on n'est pas ennemis de la police. On ne peut pas être ennemi de notre police qui nous sécurise jour et nuit. Naza coordonnateur, il y a pool D aux zones. Et par rapport, il y a projet où il y a vraiment programme au Bimba, il y a gouvernement. Où il y a une vision, il y a chef de l'État. Par rapport, il y a projet, il y a programme, il y a prévention, il y a violence juvénile. Il y a programme, il y a 3 volets. Volet infrastructure, volet formation, volet accès à l'emploi pour les jeunes. Et sur ce, par rapport, il y a projet Nenge Banda qui en 2019 est arrivé en 2023, financement et bimi. Déjà, il y a site qui a document, même au niveau de document, il y a même maison civile, le chef de l'État, assistant qui na élaboration Makambo. Et le ministère du plan a maître d'ouvrage, il y a projet à construction. Mais sur ce, on est buté à des problèmes. Toujours le cas aussi, ça coule na Kinshasa, le projet est pour un peu diminuer Kuluna. Pour les donner une occupation, il y a une formation et puis il y a une mosala. Mais tout le monde qui est en il y a développement, il y a Mboka, Babimi et Belé pour envier place pour partager. Et sur ce, les commandants de la police en avant pour un peu intercaler Missal Nenge parce qu'il y avait déjà début des travaux, qui entreprise Palissade, mais tout le monde a obstacle Belé. Donc sur ce, on a lobbying et Salamaki, mais malheureusement, la police est bêtime, ça si vraiment.
bakangi quelques membres, il y a biso, il y a coordination, il y a prévention à violence juvénile. Et voilà un peu ce que nous déplorons. Bon, pas si les alliés mingi na motema, mais ils ont beaucoup na biso choix ezate. Ngana président, il y a fondation les amis de Raymond Nzei. Naza kombo nangai Nzeimana Longangi Raymond. Naza membre ya UDPS et naza candidat na prochaines élections d'éducation nationale. Et na cadre d'action à fondation nangai na soutenaka ba jeunesse ya quartier Manenga. Na makambo belé misusu na zwaka bango na entreprise nangai pona baya osaba journalier. Mais eza na terrain moko oyo ministère à jeunesse ataki na disposition à jeunesse ona ya Manenga pona jeunesse wana azwa na esika moko comme centre culturel pour la distraction et puis pour éviter les coulouna, la délinquance que nous avons partout ici. À travers nos relations, nous avions pu travailler pour lever des fonds de la coopération allemande qui a accepté de financer coopération projet wana pour un centre culturel et la jeunesse ici. Si je m'étais engagé parce que bazalaki déjà na ba document nyonso complet comme vous voyez mona awa fiche parcellaire oyo ezali procès verbal de confirmation fiche parcellaire oyo ezali procès verbal de confirmation ezali procès verbal de constat de lieu awa ezali na attestation d'occupation parcellaire awa ezali na nini cadastral. Donc tous les documents étaient complets. C'est ce qui m'a poussé de m'engager pour soutenir le projet à Givel afin que la coopération allemande va disposer de fonds pour la construction. Alors que le projet à construction pour la jeunesse, la biso, la jeunesse Oyo, Mokonzi Mboka, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un souci à Boka, à Lingiba, na bazala épanoui. Et cette coopération allemande va comprendre le souci à Mokonzi Mboka, bandimi, kosunga jeunesse azana ici kawana ya culture. Mais à grande surprise na moni ba benginga d'abord lobby qui bakanga ki mutu moko parce que délégation ko ya parquet général et ya ki wana pona ko suspendre misala et lelo na tongo baso benga ngai ke masasi ebeti nesika wana ya kosakana te parce que coordonnateur ya fondation na bana misusu ya fondation bazala ki wana pona ko réclamer ba droit na bango. Police à Kitiwana aye a beti masasi na minute na zolo banabino bureau ya fondation na ngai ya quartier wana ezali saccagé nga moko tango na kiti na ye na calmer bana basala mobulu te pendant que nazo solana deux agents ya DGM ya agent sécurité au bayaki wana na kati ya bureau brusquement na moni batu bakoti soit disant baza batu à force du progrès. Ils sont venus pour me tuer. Baye na ba machette, baye na ba mabende. Heureusement, deux gardes républicaines, babana ikoleka, ba koti wana pour na ba protéger nga pendant que la police est quelque part wana à réagir à tasso ki mokete. C'est alors que Nabiki à travers des gardes républicaines wana ba sécuriser ngai tito poussani pembeni ya siat ya police, je me suis rendu compte que ba téléphone nanga nyonso ekendaki. Heureusement, j'ai vu mon koya jeune, il y a force du progrès, na téléphone na kati ya poche na. Na signalé ba garde républicain ba bengié ba pesaé après sa téléphone à Kimi Akei. Mais nous sommes en train de suivre cela. Na lingi na senga kaka na ba autorité ya mboka ba prendre likambo oyo au sérieux parce que selon ba information à ma possession, il y a 3 autorités qui sont derrière ces dossiers. Il y a 3 autorités qui sont derrière ces dossiers. Bakombo na bango ekopesa na mikolo ezoya. Nakanisi nakoluka bandeko na ngai nyonso tu ya média baya kati na likambo oyo parce que jeunesse wana ezali jeunesse ya Congo, ezali jeunesse ya mboka, tokoyi kotika bango boyete baza na besoin ya lisungi à cause ya individu moko oyo alinyaza na 2, 3, 4 parcelles pour na ye moko pendant que ces jeunesses sont abandonnés entre eux-mêmes. Il y a une main noire qui sont derrière eux
oyo etindi bango baya kosala mosala oyo basali lelo. Mais toza na état de droit, nous avons un parti de la démocratie. Nous allons nous battre tokolanda malembe malembe koyeba nani oyo atindaki ba jeune ya force du progrès baya kosala mobulu wana pe kosakaje bureau na biso. Et je réclame vraiment que la justice soit faite pour que la réparation sur le bureau de ma fondation est à la fête. Bomoni bande kolana bisaka bino bien. Bela loboko, bela lokolo, kasiko bela motute. Soko beli moto ndeko na ko makambo susu. Makambo to somo na commune Ngaliema oh so sérieux. Bomoni entrepreneur munene akolela ndeko na biso Raymond bakati bilamba bayibili ba téléphone. Et c'est makambo jeunesse, Thérèse à jeunesse. Oh que makambo cour de cassation. Nini cassation. Cassation oh parquet général. Mais Thérèse à jeunesse non. Mikande zali. Ezara fiche parcellaire, cadastre. Ba contrat nyo surtout ba pesa mikanda wana terrain na kota jeunesse siko nani oyo azobundisa ba jeune to jeunesse ya commune Ngaliema ya Quartier Manenga nani aza sima ya ko détruire génération wana parce que wana ba osala centre de formation ba osala ba centre de formation bozo mona o maquette o eza ba centre de formation bande ko nanga centre de formation yango neza lobby na biso bana to robota bangonde barozala malampo le loko oyo eza bisote et loko salinga pasi parce que ça tant mo konzambo ka lobaki na kosala Congo Allemand d'Afrique les Allemands ba yena projet oyo ba tombola ba jeune ya Quartier Manenga kuna na commune Ngaliema mais je laisse comme menacé bazo kangama bazo betama oyo mona ba image wana fondation ya ndeko Raymond yango wana pillé. Il est torpillé, frappé, bakati bilamba surtout. C'est ça, état de droit. Oto vivre na mboka au Congo. L'état de droit yango. Obola kaki biso, oto solo biso na bino yango. Yango, message ezali boye. Toni to yeba. Ba terrain yo surtout ya Kisasa ekei. O eza ba terrain suka o etikali. Toni to yeba, nani aza sima ya terrain oyo. Toyeba ndaku nini kotonga makuni na terrain o toza wana lisu ko lisu tokotala ngo na bokebi nyonso tu toyeba nani oyo akoya na document po balobi eloko ba tonga ezali ko batu nyonso tu ezali ko motote ezali le pango motote ezali centre ya jeunesse ko tonga ma awa le pango oyo e pesa na ba jeune nyonso tu ya commune Ngaliema ya Quartier Manenga ezali le pango ya motote tokotala mikolo ezali ko ya ndaku ya nene kotelema ma place wana bureau ya nene kotelema ma place wana parce que il faut toyeba to wuti wapi to kende wapi to komi pe wapi na mboka au Congo to ko tika jamais Congo na biso za détruit boye na batu moko boye classe batu ba wazaka ba donc ozali na Mobutu asale ba riche nayi Kabila asale ba riche nayi Kabila fils asale ba riche nayi Muta Tshisekedi pa yawa ye basale ba riche non la tango ko lekate vaille de la funa boteka lemba imbo tekama terrain oyo comme eza ba jeune eza intérêt général ya mboka Congo biso pe ba panzi sango tozo na intérêt wana parce que tozo na bana to robota tozo bota yango nde eza avenir na biso nyeso tout alors na kosenga na bandeko tout ba député nationaux provinciaux mesle beaucoup messe gouverneur ville de Kisasa fongola miso na makambo ezoleka awa na Quartier Manenga na commune Ngaliema eza pasi pe mawana soni ba jeune ba telemi ba sengi financement tele ko ngaba tonga banque pour maquette après bien boyo tonga ndako na tonga kawana ozu ba toiture deux chambres salon un niveau deux niveaux allez ba ko modinda c'est ça ma kalisina bino maintenant jeunesse auto en place nini jeunesse oyo bana ndaka biso na sima na bana mususu bolimba sur la no kamituka mo pao boss wa danger c'est ça non bilenge ya Ngaliema ngai na kostenir bino bilenge ya Quartier Manenga botelema boyeba nani aza sima ya kokangama na bino nani aza sima ya nenge Frank Diongo lobaka Frank Diongo shamba soki na lobby na kokufa soki na lobby na kokufa alors luweza pona moto nyonso bande ko na ngai la police azala pona ko sécuriser battu na biloko na bango population botelema boza vigilant pour la Quartier na bino
tosika mpona mokolo malelo tika te kimia kolo nzambe ezala mabote na bino tukute mokolo malobi